Bandeko mbote bisika no sobozo la ngai ngandi kuna bino simo po solo bito nzeta moselu kataki ngunduka camion nene tembe sili ba jalo ba kufi ba faux compte pe ba kufi la lula la bulu yeke batu ya bandeko na yitu so na bino ndenge na mesana kuluba bandeko nazo loba likambu na yeko ko sala deuxième partie concernant ya concert ya bandeko na biso babetaki na martyra ba wenge bandeko omoni congolais alingaki loko mususu koloba po bayebaki alobi alingaki loko mususu kosala po balobaki asali ngai ntango nasalaka baémission nazaka parti pris ya motu te nazaka pe parti te ke naloba oboye songolo pakala obo non soki nasala émission nanga nasalaka émission nanga mpona bato nasepelisa bato bazwa implice atala likambo moko eloko bandoko oyeba te ya mosu oyebi nga na canal nanga nga na yaka te mpona division boluka bato na bino o bazaka bato ba division oni non ici eza émission ba intellectuel eza ya ba homme de la rue c'est na ebisaka bino eza émission kwanga na priorité place oyo soki bolingi bozwa ba émission na bino oyo ba distraction ya kofinga nani bobosani ndako oyo eza ndako ya simo poso lobi totembe na tembe luka ndako mosu obosanaki ya ekokozela nga na lakso ndako eza kote na pusana liboso komona bandako mosu epai na ngai obosani jamais nga na kokozala moto apole ti mokili ko ba o bayebi ope bayebi na bango te bayebi nga nazalaka bongo te oyo ayebi oyo ayebi te ayebi te wengela bino bozoloba na miso bayebi na bango mpe bato yango mpe te omoni bafani mosusu bozolinga boloba likambo botalaka mpe likambo ya koloba jamais nga na koza na problème na werason jamais nga na koza problème na jimi pia na badolphe bango nyo jamais non ti mokili na ndenge nini lelo soki na kiti kisasa na oluka jibe to sololi soki conseil eza na kokota soki neti nini wera lelo soki abeti to ni to mone to kosolola ezala badolphe bango nyonso na nani bamanda chante bango nyonso kokabola biso te botika babiloko neti ya bapolémike o te olingaka bato misusu jamais ndenge nalingaka bato nyonso ndenge mpe na kolinga bango eloko ninga na kokabola na bango nga nalobi na selo nga ndenge namonaki nalobi ndenge namoneli conseil ezalaki bien bato bakoti mais eloko moko nde namonaki yango lokola deso nalobaki te ke o conseil o te boye te bolandaka bemission bien bobengi nga ondire kutu ya mosusu ngam nazalaki nani soki protocole to nazalaki agent sécurité akuna nga nalobi na sens wana te nga nalobi ke omoni musique nini concert nde ebetaki ebeti bien mais na façon oyo biso banda kozelela ezalaki bongo te nalobaki bongo mais sikoyo bino bolingo banda kokomplike boye bosala boye bokoma koloba babetisi non congolais botika babiloko ya ndenge wana botika babiloko ya ndenge wana ote yo oza koapuye kote mosu epai ya fani ne kopuye fani na sansiye est-ce que fallait komi kuna ke azobeta conseil ngai na puye ngai bite fali conseil ne ekibeta koleka non yaya bobosani mutu bozolinga botia confusion ngate simo poso tembela tembe te yaya te kote okabolanga na bandeko na toza bien tokotikalaka kozala bien jamais musicien kotemolisa loboko nalobaki azwa problème nanga loba bosani lupango loba abosani lupango naza bongo te ndenga nabaki concert ebeti me bandeko tozala pe bien concert ebeti me na guo bato banda kozelela te yo nga nalobaki soki mabe nini nga nalobi ekomi yo te soki ezalaki fali nga likama fali ekoti na kati wa ndenge nini te botama kongolo yoka makambu jibe piana na memi ngambu lokona nalobelaki bino likambo fali ekoti ya wande parce que fali eza na problème ya conseil ya wenge o te wana ezalaki clan wenge na bakaluche namonaki bango nyonso na baemelia namonaki na baemelia bango nyonso likambo ya fali ekoti ndenge nini na kombo na nga fali ekoti ya wandenge nini na wenge yaya totika bongo omoni wana baba yaya na ye bokabola pe bango tata fali yango akokabona bandeko na te abakosala na bango kaka lelo soki we fali sana wera sana fali na wera pa ko ya kotala ye botika na bino basololaka baba yaya na ye est-ce que ngana kosa na problème nini kuna o te soki sa ki fali olinga ko loba bongo te tukanza na kabandi
na konsaka fali oyo nalobaka awa oyo bamisusu yinanga otonga betaka oyo batu misusu babelaka oyo to nini o konsaka betaka awa soki na Bercy wana soki na nini kuna nalobaka ngote nga soki eloko eza nango malamu na ndimi soki eloko eza tobuni obulu yeke tolobika tobongisi on est en famille soki likambo eza na famille fo tosololaka basaka réconciliation basaka palabre mpona tosolola ya soki omoni mutu amoni likambo abe abombeli soki mutu analinga kote nase naloba na bino lingo so baremake ekomwatiso na vie kolingaka te kaka mutu nyonso abetela ko jalelo esesila ya kala ntango tozalaka na ria ya oye ezalaka lisusu te jalelo yaka lisusu te soki omoni mabe onini olobi ote banani soki papi mboma nanani na mwano nanani na ndeko na nga nani na tilo koleba bengana yaya soki bino bobengi nga na koyeba ndenge ni nga nazalaki mpe na Kinshasa te nga mpe nazalaki na concert wana te sikoyo bino bokotuna ngo te moni nini mutu na yo mais sikoyo bozotuna nga aza na page bokokomela mpe bango eza diete ezala babengani sikoyo na ndenge na yebe na ntimi nanga bolingi sikoyo tia kaka polémique sikoyo nati lokolo na jebe piano wana tala touti na bango musika botika na bino botika kolobaloba biloko ndenge yango nga na yako nini botika bilobe na ndenge wana jamais nga na kosa na problème na ba musicien misusu ote olingaka mutu boye jamais nana ko komane lomno nga na bina lingaka mutu bokolinga baninga misusu poni bino bolingaka eloko place nsati bolinga ko bimisa Congolais totika ba biloko ndenge wana siko bolinga bosa polémique nga na sana ba non wana ba ndeko na toko tikalaka kozana na problème te ndenge ba fali ba pardon wera za wana ba jibe bazaba lelo soki na kiti na komona Dolph to solo na biso nga za na problème na mutu te na ko tikalaka pe kozana na problème na mutu te boso confondre mutu boso loba wana ese loko ni ngo lingolo et soki boko loba litoko loba likamba klawo boko kino tsa fali na kata klawo ngiwa fa est-ce que fala bete kikuna o soki salaki fali muta bete ko ngako tsa o ngako o loba na ndenge na yo en tout cas mama nanga ba misisa ba se belende mbotsika fali e kitse wota pasa la ki abete ki wana soso lebe ifali me boloba ndiri boso teleme la ka fali ya botika totika ba biloko pambala wana bokomelinga mingi yango na yeko répondre ngana fali lelo soto ko kuta to fali c'est mon frère fali sa ndeko nanga nani wega sona sa ndeko nanga jibe pia na ba Dolph bango nyonso wana o azaka ba musicien ba za ba ndeko nanga ya boko tika la ko kabula lelo soto kuta ko sona biso to ko pesa na mbote ya rien poni boni botsa be loko moko bo ezati pona bosala bo botsa siko pona kombo ekenda kya oyebi mutu wana alinga akome bango pe bandima ka bindimela bandimi pe kana tsoni na bulu yeke na ria nka tonelo sona ndonge to suka ndengini jamais ngai na za na problème na nini kuna na to lobeli likamba conseil ya eloko nyoso ta tsuki eloko nyoso soke leki basa ba start totali ndenge to bandoko zelela eza bongo te babeti musique mais na guna batu ba oguo to bandoko zelela ezalaki bongo bongo mabeni ni bolobi wana oh n'importe quoi oza mutu moko sera parti pris oza muta polémique yango tout faire polémique yango na lobi nango tout faire polémique yango polémique na nde muso azola ba mot polémique mais expliquez-moi polémique ça veut dire quoi. Tu dis bien que c'est la polémique, mais parle, ça veut dire, explique aux gens que polémique c'est comme ça, on va te connaître très bien. Mais aux la polémique, mais aux autres préciser que polémique c'est quoi? On le dit quand on a polémique, encore pas ça comment polémique. Expliquez-moi tout bien. Parce que polémique, on est ça dans ma cambébélé. Et ça, quand on a polémique, non, poli, et ça déjà plusieurs. Et ça, ma cambébélé, n'a qu'à polémique, et ça, poli plusieurs. Mais yo, sur un sucre et l'eau, mais le même cambébélé, ça n'a qu'à wana. Botika biso to sala bien to sana kim ba on ba ndeko nanga remarque on avait fait parce que eloko sala ki wana moi côté monsieur saki moi molili on dirait côté ba nako bo ba mwinda to ko yamsu ba j'ai des lumières na yebi na ngapeti bon siko ngana lobi na ndenga ngana lobi siko bo so ngama be na ndenge ni ba ndeko nanga ba na membre tout non botika biloko bongo botika ko distraire batu na ba biloko ndengwa parce que likamba fali a ikoko kota te. C'est comme côté c'est au table et au côté à ndengeni
fallait au côté wana ndenge nini boy après suba yeko comme non congolais saka suka o faire pas so beta bongo tala différence au kolobela ngala faire to na problème non ngala za na za na problème tu peux na faire ite ce qui akobeta conseil ce qui sali to ndima kakati soka akobeta problème ezate beaucoup na zuba message bele misuba bengi ngai o nini ngani olobela ka vérité mbongo pe ngona nginaluba na lobela ka vérité na sens ndenge nini na comprendre kité na moni mutako ba bengi ngai onde nzeta moseli ya poso ndenge nini upe nani ba misusu ba misisem so lobela ka mingi mais faire rigola olobela kité na sens ona na benga faire deux fois to solo la na isoka ko bosana ti to faire ngana ko na problème te asa camarade ya mona tsuka na biso ba ndako beta ba sakada ba musique na bango na ba police ni pona o soki na ngiringiri wana na soki na bosanité na mokoto e na bolafa na bolafa wana bolafa na kwa ya et pas ba bumba si je n'ai pas oublié na bango mona bango wana to faire ngai jamais na ko na problème na yi na pesa mbote to solo la na mona to aloba ko répondre ngai mais à répondant na yete na mona mso asko sa na occupation na ye na bandenge ngana na problème na faire rigola sa camarade ya leki na ngamona tsukola apasa kumbao mingi ba yebi wana abandoko be pa na biso na Kasavu wana wana to na prince Kasavu abandoko pe mingi bandoko sona ba petit frère na ba neveu na ngana ba jamais ngana ko sa na problème na faire rigola pour moi lingi bo bandako bimisa bo bandako luka place bo ko kotsa mabe e ko tate faire le so beto monani apesinga mbote to pesani na ça le problème na yit na za na problème na mutu moko te na so ibisa bino bien parce que lelo lingi na tia nuance et ça la fabrication de bolo ko lo bananga ote ngana ninga ko lo ba fegi ote fabrication toyoka rapete o lo bela fabrication ngana komela na bengai a répondanga te siko na salani ba polémique na bango kuna botsaka ngate nga mutu nyoso a musicien na ko solola na yi. Si vous avez des polémiques na bino luka côté na bino place yo bobos jamais ngala ko za na problème na ceux qui fabriquent ça va problème na bango kuna est-ce que ngala ceux qui ba pesi mbot yamba quand même ici na politesse ngana za na problème na fabrication na ko tika la ka pe ko za na problème na yete ce qui problème ba relation na bango ceux qui ba problème ba bango ya ba bango jamais ngana ko kota na kuta na mutu bona solo soko sana problème na yo mutu ko yeba la bulu yeke Pascaline Ponde na zo expliquer kaka ndema makambo eleka na lobi na tang lelo na suis tant pour na tanga ba musicien yam sumi bo komela inga o fabrication lobela kaite fabrication ngana benga combien de fois bandeko biloko mususu boyeba kate na benga ngana so la fabrication problème te ce qui va problème na bazana ngokuna lokola ngana saka na solo wana muto bakane problème et ça problème ni yo ngano to solo la so vous avez un problème na mutu na yo o e comme bo bengi nga ebele na ba musicien mso ba bengi nga o to nani na ba nani na ye ba tu na ye o bo sala kane o to nani et là to mona ko clarté o linga mutu moko ko leka ba timisus mutu ko nani ngala lingaka oh mais mutu na to linga yemu sa solo tsanga abenga ngami to kuta to solo kanemi mais yo ba ko bengo to so solo la te na tuna yo bo eloko moko te na nini bona tuna epe loko moko te o so ki pe bi nio so le na lo bango pona compris o même bina filinga ko sa pe na problème mo na wana ta na ko tika na ko sa na problème bango nio so na bina fina ko sa na problème ni na ko tika na ko sa na problème ni na nini na ko zo eloko nini pona sa na problème na ye lo bana bato ba zo bina ye abosani ndako na na problème na bina filete asa wasu na Paris na ko ki na moni ba komeni nga o me o lobeli nini te bina ba lobela ka muto a solo laka yoso sola te ba ko loba non ndengeni et là comme ça s'appelle politesse ko yeba ko solo muntu musope ko pe mbongo te lo parce que bino batu misoko kanisa ngate o ko pesa ngo na senge lo te mais ko loba na yo kaka ko yeba ko solo la ya musope mona pe eleki na mbongo ya place mususu bandeko esenga ka mbongo te ko solo la li loba kaka ko yeba ko solo loyo e ko fungola ba porte bele ngana ni na ye o te lo benga o moyo so o pesa ba tumbo tete o so ngana ba tuba tanga ko sa tsikoni ba so kaka mbala moko ba na ko benga ko mono non il faut solo na mutu bo solo ate andire yo ebele te
na momu nde tozokendele baboye ezaka nango soki esila masolo akala masolo wana lengo no tozana na 1990 o tona 2022 na nona ti yoso tsango ti lelo eloko ninga na kozana sutukela mutu na nga na sutukela mutu te nazana problème ba musicien nyos ezala ba Félix waziko lelo soto kutani to Félix waziko na benga kai omona mso atosul ba manda chante ba Sam na ebite Sam tuti soka chante numéro na ebite na mona numéro no lokwele ba oyo nyoso na oyanga na solo na ba onto wakati bango bien oyanga nyoso ezala ba selos kama to kana ba problème soki ba na ba problème na ba tunai msu ngana ko sona ba bino na ba problème na bino ko boy bande bo koje poni boninga ko mélanger kaka ba tunyo ba soko za na problème na mso na muninga na yo poni ngo tsana biso siko biso to ebi likambo bobongisa parce que congolais ba musicien congolais so osande na ba sorta biloko ndingwa si tu as des problèmes avec na musicien on ninga mutona so na itene yanga kote ona ko swanga te obosani ngana sana po okutana na babuso bana punani il faut tala makamso ko tana mutana buso nga ekoleka te soki na kosola neti kofi soki na bnia so na o ba solo la kana na exemple na Félix Oze siko ngana solo na Félix Oze kwa na tika kofi te na so na bango nyos oya soki bosana ba ranki na bino mi balende boko yeba nde boko mutamu na mukia sate muto ba kolati se kusha sate muto ba kolati pamphlet sate mutu nyos sana responsabilité na yi na sansuana nga kote ona bandeko so bakoloba na bino ke o nga na loba ki boye o na sala ki boye bandeko mutu ana bosani ndeko wana a bosani likam ezala lelo fali soki tokutana fali tokosolola c'est mon frère tokosolola ezala sele ezala nani wega son ezala nani badolfo nanyo ezala balema kalba ezala badidie masela c'est mes frères tokosolola jamais ceux qui le quoi wenge ça qui problème bon to kokolo parce que et loko de ceux qui ba et loko ba ça en remarque et ça rendait loko bien il y a jamais na vie mutalo ba no kaka malamu na malamu ya baso idéoté si il y a un problème faut mutalo ba no parce que eko sala yo kitoko Belinda Bumba Belinda Bumba na bosanité yo wana Belgique solo na sens wana na lobby bo excuser soki na sala ki mo longo mona ngana loba erati wana bo excuser parce que na sens wana ndie na lobeli ezate osoki boye ezandenge nini te boye non Léon Mboma mobala ba problème na sens wana na zana vraiment na problème te problème soki ya likambu ya ba musicien bande kunanga nyoso non nazana problème na bango te si on se voit trop solo là na tangi bango na nyo parce que batu mingi bolobelenga mingi na kesa Léon Abimisi fabrika sa za états soka ana numéro na ngati na komela ye apesa nga moto solo na mona mbala boko muta atini nsoka ba yego tsanga ba te po solo na mutu oh mais fabrika sa quand même ça mukoloti so bo solo na mutu wana ngana za na problème na mutu wana ta bo tsanga na kati na makamu na bino pona ni ngana sana nga simple ngana sana kwa nani Jean-Baptiste na yeko bongisa nzela c'est ça Yesu po ya ngala bongo siko bino boko yako tsanga na kali po Yesu ya tendengeni umutenga na tsina te bono belinga boyo misusu boy non ba musicien nyo sona tangi bon c'est mes frères ceux qui to kutani to solola boti ya kotsanga na ba polémique wana o boye bona linga mutu bango nyo sona lingaka Gingoma mutasala masolo na Kishasa mwana 8e mairie na limité Gingoma Gilengoma ye wana ndio ya Gilengoma batu bakanga Kishasa na sanso bandeko soki za problème tonini na sa problème na mutu na lingi bino nyonso eza likambo to saki constant makambo ya nini jamais ngana ko lobela mabepa ya wera to na ko lobela c'est mes frères eza na eloko tinga na ko ba fan botsana bino ba nini te ndenge to na sakana bango na kotika loza na problème na mutu na sens wana yangona na leka pona so wana bino likambo wana na ngana bakali kama wenge na sens wana bandeko na lingi bino mingi bozala malamu butu malamu